Voilà, très cher abonné de Fantastique Info Télévision, Mbote na bino. Dans un essai la bino, vidéo et lo, ils ont dit découverte. Oyo, tolingi totali sabalandi ya Fantastique Info, kasi mingi mingi bandeko Oyo, bazali na ba concession na village Kinsala 1, Kinsala 2, voire même Kinsala 3. Et bazali na ba concession na village Mabwe, na village Jolie Cité. Alors, découverte, alléluia, ezali, obozomona na bilili, ndenge tozoke na nzela. Nzela oyo, tobandi, tokotaki na njili brasserie, na entrée ya quartier ya kalende ya benga yango. Totamboli ti na village Manenga, tozwi gauche ya village Manenga, nde tokoti nzela. Alors, na nzela tomoni yango ezali un peu mwa malamu par rapport ya nde totambolaka kobanda entrée ya Bosawa, to entrée ya Nzoko, kokoma ti na Buma. Boyebi ndenge ezalaka parce que misala nano babandi kosala te. Alors zelo ezali mingi ezalaka vraiment souffrance mingi kotambola yango par rapport ya nzela oyo tomoni yango ezali même ata soki oza na mutuka ekoleka na facilité par rapport ya nzela ya Nzoko ndenge esengaka mutuka fo ezala vraiment na attraction makasi mpona mika kotambola malamu. Alors tokoti awa kobima na biso na nzela oyo tokobima ti na village Mabwe to 50 nde babengaka yango nde totala découverte yango tozokende awa kotalisa balandi ya Fantastique Info. Alors kobanda village Manenga na Manenga gare na Manenga école te kobima na Manenga gare kokoma ti kobima na biso na village 50 to Mabwe juste na pont ya Dingi oyo ekaboli village Mabwe na village ya Kinsala 1 ezozala à peu près 8 km. Alors 8 km ozomona bino moko ezali vraiment na pasité mingi ya ba zelo ndenge ezalaka na tronçon ya Mabwe to Kinsala 1 kokende ti kokoma na Buma. Alors kilomètre mpe ezobimaka lolenge moko soki ozwi banda Kinsala 1 to Mabwe kokoma ti na Buma ezosala à peu près 8 km. Alors soki otamboli de Kinsala 1 kokoma ti na Buma okosenga lisusu ozala na lisusu na bacondition ya bamoto komata lisusu banda mboka ya Buma kokoma ti na entrée ya Nzoko oyo ezali vraiment na bacondition malamu te mais ezali na projet ya Rocard ya Kinshasa oyo tozosenga mpe bakonzi ya mboka basalela biso tronçon wana vraiment. Alors avantage ya nzela oyo ezali nini otamboli déjà banda entrée ya njile entrée ya quartier 1 kokoma ti na Manenga forcément ezali te bamituka nyonso ekokoma wana ezala mutuka ya se okokoma parce que makadam ezali mpe na suka basali baterre bati oyo kotambola malamu. Donc ezali likanisi mpona kotalisa bandeko bazali na ferme kote oyo. Je vais citer quelques fermes oyo nayebi oyo mpe nazo accompagner mpona kotalisa bango déjà ke olie bakendaka toujours na kati ya nzela ya entrée ya Nzoko kokoma na baferme na bango. Ils peuvent aussi utiliser nzela oyo ekozala malamu pe ekozala na forcément mingi te na nzoto to na engin même pe na coût ekozala vraiment mokie. Je vais citer ferme ya ndeko na biso Justin ou azali depuis mboka ya États-Unis. Donc papa Justin depuis États-Unis dorénavant so olingi oya kotisa biloko na mpona bangulu il faut utiliser nzela oyo ezali vraiment na facilité mingi ya kotambola que c'est l'entrée à Nzoko. Et on va citer aussi ferme ya Maman Mado Ngalula depuis mboka ya Belgique. Maman Ngalula nzela kosalela pe mingi yango yo mpona kokoma na kibwanga ezala Maman Françoise Nyanga nzela pe kosalela yango yo ezala na baferme ezali na Mabwe wana lokola Maman Zoé depuis mboka ya France nzela pe kosalela soki oyeta na Kinshasa nzela kosalela yango yo ezala grand-père na Grand Gilles nzela bosalela yango yo parce que ezali un peu na forcément mingi te mpona kokoma na baferme na bino vraiment. Alors tozosenga mingi na bakonzi ya mboka bamika korenforcele biso banzela oyo même des routes de desserts agricoles mpona permettre écoulement ya baproduit esalama na facilité mpe na bacondition ya malamu mpona kolesa la ville province de Kinshasa. Pourquoi pas na ba province ezali à côté, ezali pembeni
na baproduction ekouta kaka na misala ya bilangama. Donc ezalaki très important ya kosalela bino vraiment découverte oyo. La route existait déjà, je pense, mais ngai na découvrir yango et je ne tozalaka toujours égoïste ete mpona kopartage na balandi ya Fantastique Info Télévision. Nzela eza nango na forcément mingi te, bozomona bino monde tozokende vraiment na lombango mingi mpe na bacondition vraiment ya malamu, me kasi eza na basituation mosusu ya bapont il faut osengeli korevoir yango na mikolo oyo ekoya mpona bamituka misusu eleka mpe na bacondition ya malamu. Donc tous mes conseils la nzela oyo oza na ferme na Kinsala D, oza na ferme na Kinsala 3, oza na ferme na Kinsala 1, oza na ferme na village Mabwe. Nzela kosalela mingi eza yango parce que lero obimi ba moko na manenga ya makadam ezali wana okontinue malamu ti okokoma esika ozali kokende vraiment. Alors tozali pe disponible mpona bandeko bazali na baquestion komela biso na bacommentaire tokozonga mpona korépondre bino soki mituna ezali. Voilà, donc oyo ezali découverte omonaki kosalela bino na mokolo ya lelo botala bino moko nde tozokendema. Donc nzela eza malamu, nzela eza vraiment malamu, zelo eza mingi te, ezali presque ete eza mabele vraiment lokolo ya Congo central bien ya mabele ya plateau de bateke ndenge ezalaka ozoleka nango malamu, forcément ezali te, totamboli vraiment malamu. Et je précise banda village ya Manenga kokoma Manenga oyo ezali na kati ya commune ya Nsele, eza ba village rural oyo eza na kati ya ba quartier rural oyo ezali na kati ya commune ya Nsele. Ti kokoma na Kinsala 1 ezali nango kaka 8 km. Alors ezali même distance kolonga Kinsala 1 kokoma ti na Buma 8 km. Alors eza question osala choix soit obima na Buma ou continue sur la forcément ti kobima na très beau savoir soit obimi na Manenga obimi bango na makadam otamboli na condition ya malamu. Voilà. Awa esika tomoni tokomi awa ezalaki très important tokomaki awa eza mai mo ezali mais mituka ezoleka nango déjà, donc nga na okita na moto mpona kotalisa un peu de l'autre côté ndenge ezali nde esika yango ezali. Donc eza bamboka ebele na maîtrisaki yango nanu te. Donc na découverte oyo ekoya yango tosenga na osabone boni moto ekatisi nango nango vraiment bien. Tosala bavideo moko détaillé ya koyeba mboka par mboka eza vraiment bien koto yango moni nga na katisi koto oyo bandeko bazosala betan kuna mpe bazotshebwaka mama maloba kuna. Voilà, donc moto na mataki yango wana ekatisi mpe na mai calmement. Voilà, moi je vais me débrouiller mpona kokatisa na pont wana bomoni oyo batie babambu bandeko mpe koto bazosala misala ya baetan baopepa baetan napesi bango mbote kaka na mosika. Alors j'étais obligé de ya kolanda bandeko mai pression esika oyo. Donc prochainement toyeba kombo ya village na badetail mosusu mpona lokumu mpe mpona mosala oyo tosalelaka balandi nyonso ya Fantastique Info Télévision. Voilà, donc tozopartage badécouverte na biso nga na katisi na nga na nzela oyo mwa moselu na ina glisse awa. Voilà, donc là je continue mai mo kitoko nayebi te so eza village nini. La première fois na utiliser nzela oyo. Voilà, alors na yawa na continue la moto mpona to continue vraiment découverte na biso ya mokolo ya lelo. Alors tosengi na bino balandi ya Fantastique Info na biso partout soki mbano liboso kotala video na biso tosengi na partager. Alors nzela oyo mpe concerné ferme ya mama mapasa mère double ferme lelo. Donc grâce na bango nde na découvrir kote nzela oyo bongo ndenge ezali vraiment malamu ata mutuka yoleka nango forcément ezali te bana zelu te vraiment. Na découvrir baécole na découvrir biloko ebele na nzela oyo na kati ya tronçon ya village Manenga kokoma ti na Kinsala 1. Donc voilà, donc na moni développement ezali baécole na moni bandeko mingi bakomi na tendance kutu ya bamapango koto. Voilà. Ils sont la chaîne de
promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En Santos à la Bilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Priorité devient réalité. Réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès. Rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Voilà, très chers abonnés de Fantastique Info Télévision. Tozo continue toujours découverte na biso ya nzela oyo pona biso pona ngai Lucien Bokite bala liboso na leka yango, mais je crois balandi mingi peut-être ya Fantastique Info bayebaki nzela wana pe ya kokoma koleka kokota na village ya Manenga, kobima na village Mabwe, kobima na village Kinsala 1, Kinsala 2, Kinsala 3 pona kokima érosion oyo ezosalama mingi entre na tronçon ya Nzoko Koko mati na boumama. Lorsque okimi on bimi déjà na ndila na Manenga au continuer na nzela ya njili brasserie oyo batie goudron oyo kotambola na komi na facilité vraiment. Donc tosingi na bino partager vidéo et kozala malamu pona ko partager connaissance na bandeko bayebaki te. Nous sommes la chaîne de la promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En Santos à la Bilonga, c'est le mot de la